Fati soka ya manga na kini na sangana ngai bi malem subienti. Zamba bongo lango audience na chef de l'État. Le 16 na rendez-vous na parquet normalement. Ayaminga lelo protocole photographe caméraman topin par sec. Avec des instructions précises mais concernant désormais. Papa président ba soda na yo basa. Ba soda na yo basa. Ba Yves Lutete ba soda no basali ba Christian Lumu basali. Ba soda na yo ba Auguste Kabuya basali. Ba soda le 16 na un rendez-vous na parquet normalement. Zamba bongo lango audience na chef de l'État. Fati soka ya manga na kini na sangana ngai bi malem subienti. Ayaminga lelo protocole photographe caméraman topin par sec. Avec des instructions précises mais concernant désormais. Plus rien. Alors, plus rien. Écoutez le bisazak, les sous plus rien. N'est-ce pas président, ba soda na yo basa. Papa président, ba soda na yo basa. Ba soda na yo basa. Ba Yves Lutete ba soda no basali, ba Christian Lumu basali. Ba soda na yo ba Auguste Kabuya basali. Ba soda na yo ba peut-être sa force du progrès basali, ba peut-être force du progrès ba soda no basafachi. Basoda na yo na kini bazali ba membre tout jeunesse IDPS jeunesse surtout union sacrée baza. Basoda na yo tout bazali bana basoda bana badi basoda no baza. Na okota Dubai na Kanai. Quand na Kanai programme. Na yo ozelef c'est posant na yambo na Dubai. Na ko no yambe na Dubai. Na os Emirates. Na os Emirates. Okota Dubai ndina la kakibino bana Dubai. Oma na lobby ba supporter ba gangi bon matsa ba banderole bon matisa banderole na king bon matsa banderole na king bon matsa banderole sacré ba baso soda fachi bon matsa banderole vous comprenez bon matsa banderole donc sacré si bananga bomoni bino moko Emirates business class di a continue à phase sacré ba baso business class Emirates. Et puis, quand on a mon conseil, donc, pas collé au sous ya au cas où, na olomba nani. Quand on a présent, à ce qu'on a lombi, ya au cas où, kasiko, à lombi, ya au cas où, sans plaignant, sans dégrenaire, sans témoin, sans droit de l'œil. Dans ça dit, dans un entier. C'est-à-dire, dans tout l'homme à un niveau, c'est-à-dire, vous en avez. Aïe, aïe, aïe. Donc, ça dit que si ma ticket m'a tout maman. Zek la papa basse. Lélo, le 16 rendez-vous na magistrat. Et bon, on est rendez-vous na chef de l'État. Au Sarana Nzambe. Pas de distraction, Maramoto, ok. Zek la papa basse, au moins, il first class Emirates. Nazo kota, na retard, nazo kota mbamoro. Même, idéologie, même bilamba. Même bilamba. Nazo kota avion. Président kota avion, Lélo, azo kende lobby. Programme officiel, bobanga te banamboka, infiltration. Naïbisi présent, ma kamto, présent. Bato baza organisé. Moutoumou aza na 50, 100 comptes. Twitter, bani pour remplir. Pour tester mouvement. Ba reculer face ya ko banga population côté kinango. Baza ko zelanine, baza ko la population de ba fachango c'est bien, akena ba monique population côté chuma et puis population côté chuma yake kananginga population telemi.
Ils ont tout préparé. Les gens ont fait des réunions. C'est là en attendant. Basali ba réunion ba bandine ngolekela. Ganga za au courant tout. Balé na za na courant tout. Bino ba soda ne bo telema. Musale bande bo matsa banderole sacré parce que soda ya fachi. Na ke Dubai, na ke osile na Dubai. Kota na avion yaka na Dubai, Dubai ozale lengi osaka na te bokota na Dubai. Ndena za boye attaque sans recul na uti ko mitindu. Ba yebisi soda yo soda we oboto la ki mboka leka kende oboto la mboka misusu. Na sina zui instruction ya ye moko. Longwa na nzela di. Na linga aboye. Na zui permission de bolo mwana nzela bino moko. Attaque sans recul. Di tala. Nana méché ça ne sengo na na opena so donc soda pena banaika pour rassurer bato effectivement non tout va bien on a outil ça tout va bien bato moteur ma bende baleki trop il faut qu'on voit ici ça makamwana nokino boloba ye grand prêtre toujours masoda pena bazaki le mola pas mal ça mususu pour que Dubai ici quoi. Ok, donc ton coup d'aguna. Très bien. Le programme n'a pas été. Il y a le lot, on a soir. Il y a le contrôle. Non, il y a le 21. Matisa banderole na king. Bon matisa banderole na king. Bon matisa banderole sacré baba c'est soda fachi. Bon matisa banderole. Matisa banderole. Vous comprenez? Bon matisa banderole donc sacré. Si bananga bomoni bino moko Emirates business class di a continue à phaser sakri baba c'est business class Emirates et puis kutana mo konzi donc apakoli osusu ya kokauka ye na ulumba nani kutana présent pa asko alumbi ya kokauka siko alumbi nga ya kokauka sans plaignant sans dégrenaire sans témoin sans droit de l'œil. Ndena abonam dans ça dit nam naza entier ça dit na auto lomba ma niveau ça dit boza na bino aïe donc ça dit ils ont si ba ticket makamanga tumba mo zekla babaso lelo ezaki lelo le 16 ezaki rendez-vous na magistrat et bon on rendez-vous na chef de l'état au sakana na nzambe pas de distraction makamutu OK. C'est que là-bas, c'est moi qui me first class Emirates. Azo kota na retard, azo kota mbamoko. Même idéologie même bilamba. Même bilamba. Na ko kota avion. Pour azo kota avion lelo azo kende lobby. Programme est officiel, bo banga te bana mboka infiltration ba na ibisi présent makamto présent bato baza organiser mutu mo aza na 50 100 comptes Twitter bani pour okuma bazo remplir pour ba tester mouvement. Ba reculer face ya ko banga population côté kinango baza ko zela nini baza ko zela population ba fachango c'est bien akena ba moni que population koti chuma et puis population koti chuma yake kananginga population telemi. Ils ont tout préparé, les gens ont fait des réunions bazo zela en attendant bata nene golekela basali ba réunion ba ndene golekela ganga za au courant tout balé na za na courant tout bino ba soda ne bo telema musale bande bo matsa banderole sacré parce que soda ya fachi. Na ke Dubai, na ke osile na Dubai. Kota na avion yaka na Dubai, Dubai ozale lengi osaka na te bokota na Dubai. Ndena za boye attaque sans recul na uti ko mitindu, ba yebisi soda yo soda we oboto la ki mboka leka kende oboto la mboka misusu. Na sina zui instruction ya ye moko. Longwa na nzela di. Na linga aboye. Na zui permission de bolo mwana nzela bino moko. Attaque sans recul. Di tala. Nana méché ça ne sengo